ba jeune fille bitambola tombola tolo banini likolo ya nzala to kolinga koyeba mingi kolinga mbongo. Jeune fille owali komona ye abimi bongo na mobali na suka ya kosangana mobali ya komi nguma et puis akimi azongi na ndako na bango tanga komi na ndako na bango tala makambo oyo ekomeli ye nzoto na ya bomwasi ekomi lokola lidame ekomi lokola libanga ekomi lokola manga. Landa reportage oyo ya shel mono sikala lagi na nani alali na mobali ngazaki nyoka o kaka badina fa batala kama boyete ya bango peto batoko badina wana oyo bakotisa nyonso badeso batia bango mokimbe tia bango balembaka te dina fale atala makambo ayebake mokili beba fi oyo abimina nzela po aluka ndeni na revivre nde ayekokutana na ndeko wana na mobali wana ndeko wana mobali a proposé ke ngapu na pesa yo mbongo esengi tobima na yo ye pandemi kobima babimi na bango normal tanka jo wana zo sisa mamne likolo akomi mala moko nguma tanka komi nguma moswana ka abangiti sungine na ndako patala bo plan e baby plan epesi pasi na komini ya Selemba obwali komona wana ndeko mobali oyo akendaki bongo na église des noirs ye asambelaka na église des noirs il paraît l'église des noirs kisi ya mundele bamelaka te azalaki na maladi akei na église des noirs ba traité ye ba kotala boye makile bali kobima na lisu yeti babakaki ye mondongo to babakaki ye nini makile bandi kobima na lisu monsieur toboka ba ye na hôpital ba doit comprendre était qu'est-ce qui se passe na fungurume na Lubumbashi ba incivique bali kosala ba dégâts ya kosakana te ezali na détergent moko na kombo ya Sumamus wana batekaka ya kasi ba incivique bandeko mosusu babandi bali kosala ndenge nini bango bakozwa container to bidon wana ya détergent Sumamus basali babikila kilo basali Sumamus artificiel, détergent artificiel. Basoko tekela bat bandako so batekeli na ndaku soko pangusi ndaku boye okomona bino bolali bino nyonso butu baye baya kuyiba bino bloko sandla ke pesi pasi e sala mabongo na Lubumbashi to kozonga la développement nango kaka na émission ya lelo makambo ya boye pesa pasi ya kosakana te. Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo.
Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo. Radio Lokole masolo et pas yapi de kuta na kapona koya ko solo la makambo zo leka na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Merci na obaebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Toko banda liboso na information oyo e salami bongo na Lubumbashi. Toyebi détergent moko bateka kayango na Lubumbashi basala kayango kombo nango Sumamus wana ezali ba utiliser yango pa pangusa bandaku ba détergent quoi o ba sokola yango mandaku yebi détergent biso surtout kasi ezala un peu trop cher bateka yango 25 000 francs. Mais on n'a pas compris, police est arrêté ndeko moko wana un civique groupe mobimba bango ba osa ndenge nini tellement détergent wana ezala 25 000 francs. Bango ba ba bidon ya pamba ba remplir de rola wana ba sali ba détergent bango mususu ba sali ba été baté so kisi ya pongi to pe poison ba sali ce qu'ils peuvent faire ba ali côté kango porte à porte ceux qui ba yepa na bino ba teke lio ba pesi bino beaucoup moins na ba fungoli wana esa pena ko fungoma très ekangama très bien lokola kaka détergent à solo Sumamus ou ateka 25 000 francs. Alors, bango tolmo ba côté kango moins cher. Talaka de 25 000 francs, bango ba ateka kango 8 000 francs. Batu bazo ko wele na Lubumbashi ba ko somba yango. Soki bosombi yango ba yebi déjà que ndaku songolo, ndaku pakala ba somba ki détergent wana. Tango bino po zo yango, bo pango seli na ndaku. Tango bo pongsa ndaku, soki bo sister bo la pongi, degré bokola la pongi bokola mukate. Bango bakoya na butu ba yibi biloko nyonso tu ya ndaku bakena yango. Heureusement police nationale, police ya Lubumbashi na fungurume bakoya kino civique wana yoka ndenge ndeko ali ko expliquer et puis si passe ya ko sakarate landa ndenge ndeko ali expliquer. Urgent banduku yangu tuku mufungurume leo tuku le 14 mars 2023. Hii muku naona hapa ni ile banaita Sumamus tuku hapa kubiro la police yetu ya Mfungurume province ya Lualaba. Mupartage sana hii video hii Sumamus, mutaona garçon mwa muka video mutaona dio aba garçon beko na bewa ile masumamus utaona ni ya sasa kifiniko vile tunakionesha beko na weka na spare glue. Kana funga ile spare glue ni masysteme yabo ya kuutilize kuiba nayo détergent. Munaiona détergent jo njina yayo Sumamus ou garçon voilà. Ou munaona mutaturumia parce que tumufilme wakati alikuwa mu ile biro ava bamwe. Voilà, bene kala paka foya kama unauza hii produit
unakolopa nayo. Wakati Mungu unakolopa ile vaperi unabakia munyumba. Basha kuya pa nyumba itafaa mashiku pale mtaanza kulala munyumba. Mtaanza ni kulala bushingishi. Sa musha kufa. Bo kazi yabo basha kuyua fasi kanibaracha ile produit yabo na mashiku deja itatumika mu manyumba yenu na batakuya ni kumiba amusta comprendre ataku comprendre. Jo paka vile bena utiliser na tena na maproduit ya tangawisi ya bora beko na utiliser mantulu. Heureusement que Mungu ashilale produit mu magazine ma 25,000 20,000 alors que bo bena yujisha 10,000 8,000 11,000 mabei paka vile donc mu partager video mu yua sema jo strategie ba mwinji beko na iba nayo munayua uye kona mionesha ni smackdown na shimilandake donc mu partager njo système ya sasa u garçon eko pa la police mu partager moneshane mushanze kubiuza ndugu yangu njo batamiba muulize bale bashakuza mutenda kumpata pa la police yetu amufungurume. Merci. Tambola na mokili omona makambu kasi nalobaka yaka na République démocratique du Congo omona bikamwa makambo eleka esala na mboka na biso eko suisa yo mutu ngai mutu yali koswa lisolo oyo ngai mona eko comprendre ngo pena bien te bandeko ndeko boko kandeke de rajo expliquer ye moko qu'est-ce qui s'est passé ndeko mobali oyo ye asambelaka na église des noirs. Alors l'église des noirs il paraît bango kisi ya mundele basalelaka yango te bango ifo kaka nyonso tu bokoko. Alors ndeko azalaki malade olia ke l'hôpital camarade na habité okoko ke l'hôpital ite tokei na église ba traité na ndenge ya bokoko ndeko alaki bien portant bakena ekuna soki apesaki ye bakisi nini ye soki ndeko pa ndeko bela nini ba pesi biso information ya malamu te yango wana tozo pesa bino ka copie coller tozo tshela oyo kaka ndenge ndeko wana zoko expliquer moko baye komona soki bakisa apesaki ye dose elekaki ye on ne sait pas bandeko bafandi kaka boye bamoni kaka bayeli bango corps ya mutu na dispensaire moko songolo ndenge boka ko expliquer wana tango bana dispensaire songolo mais nini awa na dispensaire ango pe docteur ala ki te ben infirmier batali ba mais mutu boye na ye aza déjà ebembe. Qu'est-ce qui se passe mutu to makila boye ndenge nini lisu ya mutu ya kotoboka ndenge nini on ne comprend pas mutu ala ki vivant bakela camarade dans l'église des noirs et sali ke ndeko na lisu et tobo qui est makila on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ndeko a sacrifié muninga na ye to qu'est-ce qui s'est passé on ne comprend pas bandeko ngamo na moni yango louche na comprendre te mais il est vrai que ndeko oyo akufi. Alors bino ba gate église des noirs balobi bamela kisi ya mundele te po na nini ba yaki na hôpital ba yako sundola sur hôpital wana dispensaire wana et puis si passe ba bengi mbila police ya aziko wana akena ngo na police ba bi parta ba comme na police ba moni beaucoup mestre la ki wana yena vina John na yeme détail atamoko ezate ba koti ebembe na morgue enquête et osala mateli solo yango na mona ngo pe mwa louche bande kodé boali komona ba tondi wana na commune ya Selembao yoka no explication ya ndeko ndenga expliquer ce qui yo comprendre ça va mais il est vrai que ndeko pona koboya komela kisi na église des noirs yango akufi mais siko oli se toboki ndenge nini kuna basali ba sacrifice to ndenge nini pona li se toboka ndenge wana makila e bana ko bimaye na misu. Qu'est-ce qui s'est passé l'andam de quoi expliquer après la mamoni bongo ba ye na dispensaire moka wana na smara dispensaire wana docteur atali ba ko docteur zakiti sur la formation tout ça ikuna docteur abi ba to ba zaki wana batali no mutu boyene za kufa papa ba zui ba fait trois ba kiita wa kanyi pour hôpital ba tiki ya libanda wana pu ba kimi
bazela rien nde mo docteur abino bakebenga bapolisi bapolisi na commune bapolisi baye bazwi corps wana bakenda na commune so ntango information epa na biso ndeko akoto oyo ti tokendaka sele kouta kitambo ti kokendele selema o mosika eleki tokomi na retard tokuti corps na kati ya mutuka me na commune mais eloko ekamwisi biso mon frère na kati ya commune ya selembao tomoni deux jeep ya bourgmestre titulaire na adjoint bavandi mpe motu moko apesi réponse te nini te ndomoni bandeko bazalaki wana bazolela babino tozwaye kaka tokende kotikela morgue parce que aropula mosusu leta motu oyo pamelisaki ye kisi wana azali na kitambo bakangaki ye ndomoni mo événement eleki ya lelo yango wana tokobetela osikoyo lisolo bandeko likambo oyo esalami bongo na Luanda bandeko ya Luanda batindeli biso video oyo epesi pasi nalobaka chaque fois soki ozali na besoin ya video oyo tokotindela yango na privé senga sa privé tokotindela yo omona ndenge nzoto ya ndeko mwasi ndenge ekomi lokola manga lokola boudin lokola on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé talaka nzoto ya ndeko mwasi ndezaka siko ebimi ekomi lokola batesticule ya mobali oyo somo te. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après histoire au balobi, ndeko mwasi na lingi, maman, bobenga ba jeune fille bakota. Quand sa jeune fille, maman botala, vie appréciée, oh ba jeune fille, ba holdinga kana, na zobenga ba fille Android, ba fille TikTok, omoni muninga azokumba mutuka, omoni muninga latela baboyi, omoni muninga sana bien boy yo po lingi kaka okomana yango yebite muninga zu yango na nzela nini. Me babi ndeko mwasi oyo yekutuka oye babi pare babi nzala to yebite nzala yango ndenge nini mais je arumona jeune fontenga ayoka kinzala ipare to kaka ndenge batambola kabita tambola na nzela ake kotambola akuta na mobali papa moko songolo papa wana sepeli na ye pa sepeli na papa wana proposer babima ba jeune fille mikolo yo okomona bazobanga sute mwana sana 16 ans 17 ans, 18 ans, donc moins de 20 ans, au comment papa à 40 ans, papa à 56 ans, et tali kutu bangote. Et tali kutu bangote. Le col appelle jeune fille, à cela qui n'a besoin de mbongo, bah éviter, bango mbongo yango balinga kosa nango nini. Bah jeune fille, contente-toi de ce que tu as. Yango wana, c'est bien parti na nini balobaka. Net na bekol, basenga kabana bayata ba uniforme. Na compagnie mingi, basenga bayata ba uniforme. Uniforme l'axi uniformité, bisonyo toza égal toza ndenge moko. Okomona bana ba pauvre, bana ya ba riche, okoyeba bango te bango nyonso tu basa na uniforme. Pona complexe wana elongwaka. Pona mwa bobangi wana elongwaka. Mais tokomona sikawa yo ba jeune fille pas la bonne possibilité zalité ba para baza vraiment la possibilité te et ça peut faute na bango te ba circonstance yo au lieu obunda na vie ndenge mususu okolinga kaka obana ko copier lokola mwana un tel camarade na yo alataki Gucci azalaki na iPhone 13 azalaki na iPhone 16 so combien yo pe olingi ozwa kaka alors par tous les moyens wa jeune fille ba ko luka kaka bazwa par tous les moyens yango zo pe sa passe ya ko sakana te. Jeune fille akuta na papa wana lingiye bakeye asana beso abimana ye to yebite papa wana abimelaki wapi bino boyebi makambo mukilio sakala makambo ya ndenge na ndenge bazoko wita par-ci par-là on ne sait pas qu'est-ce qui se passe papa a pas une jeune fille oyo akei na ye wala na Angola bandeko ya Luanda bayebi disolo oyo bandeko ya Luanda bayebi disolo oyo to partager biso ndeko ya Luanda partager lisolo oyo partager était à ma jeune fille partout quand la Luanda était même na Congo même na Afrique du Sud même na Europe partout ba jeune moi na so ko sikaka 16 ans ko mutema moto kaka azwa biloko oyo était à niveau mususu bakena papa wana bakoti pe na chambre d'hôtel kaka ndenge zalaka makembese basangani pe makembese salami kitoko babi kitoko pe doki ba jouir bango mbale tangu kaka basilisi mbala moko walobi papa wana siko mwana omwemo azobeta lisolo pa na bango mbala moko papa wana a se transformé a komi nguma soki pe nguma soki pe serpent on ne sait pas mwana ata boni papa na komi serpent
On n'a pas précisé. Balobité, est-ce que ça qui est sumbongo yango, toi pesa qui yango te mais moi na wana tanga moi papa na commis sur pas à Kimi. Tant moi na Kimi azongi mama pa na bango, tanga azongi pa na bango ba moko abandi kolenga. Koko ba ko pa na bango bo ele kai ko tata ministre mbala moko nzoto na ye bo mwasi e bimi lokola testicule ba testicule ndenge ezalaka te toke na ba détail te po na radio lokole ba papa batala ka ya bwani ba mama batala ka na bana comprendre talaka nzoto ya mwasi ndenge ezalaka sikoyo e bendandi pena e comme lokola testicule e comme lokola manga babele ba nzombo e babele ba nzombo e bendani ya kosakana te pena nyonso to e bimi na place e bendani ayebisi pa na bango tuni nini qu'est-ce qui s'est passé eloko nini wana ande abeti lisolo ndenge ayoka ki munzala abimi akutani na papa wana a proposer ba ke na hotel kaka le to beteli wana tanga moni abalaki nguma kimi akomi na ndaku nzoto na ye komi ndengwa ya shel mono sikala lagi na nani alali na mobali mbala ngazaki nyoka kaka badina fa batalaka makamba boye te ya bango mpenza batoko badina wana oyo bakotisa nyonso badinyeso batia bango mokimbe tia bango balembaka te dina fale atala makambo ayebaki mokili ebeba fi oyo azalaki na nzala esali ye nde abimi na ruwa abimi na nzela po aluka nde nini akovivre nde aye kokutana na ndeko wana na mobali wana nde ndeko wana mobali apropose ke nga mpona pesa yo mbongo esengi tobima na yo ye pandimi kobima babimi na bango normal tanko ajo wana azosisa mamne likolo akomi mala moko nguma tango akomi nguma moso wana abangiti kobanga bangi ale azongi na ndako kozonga azongi na ndako atala bo plan ebebi plan ne pesi pasi toloba nini est-ce que il fallait ki akimata zela wana est-ce que soki azalaki wana nguma wana ngeke komela ete nguma wana ngeke ko sacrifier te et pesi pasi ya kosakana te bande ko histoire ya boye tokosuka nango wapi est-ce que papa wana azalaki mutu normal papa wana azalaki mutu ya cimetière autaki na cimetière to ndenge nini na profiter na betelo lisolo bo ndisolo na oyo ndeko abetela ngali lisolo ezalaki mukuse lisolo wana mukuse lisolo wana mena kombino ka po makabo otomaka ba mystique oyo ndeko mwasi moka benga ngai papa fiston likabo ko te ko sala ma côté na biso na cimetière ya babenga ngo nini la Kintuka ba fala na Kimbanteke je crois ba fala na Kimbanteke et le kelaki ba na cimetière ya Kimbanteke balobi qu'est-ce qui s'est passé na tongo ba monika ka fimoko alali likolo ya tombo na Kimbanteke bato basalaka na cimetière donc grand na bango pe ana osala moko osala na cimetière bamoni jeune fille mo alali likolo ya tombo type na ba 8h 9h alali pena qu'est-ce qui ne va pas bango bakasa ko kutu esprit baye balamusie balamusie jeune fille tanga sutuki be jeune fille atala boy na za wapi na cimetière nini fille wana na sumeka na tolobo basali lokola bakimba ebise nini bokimba ngai te nini na ati bango na komi awa ndenge nini epesi lokola traumatisme ati bango na komi a ndenge nini tozali wapi sinon toza na cimetière ya Kimbanteke na komi cimetière ndenge nini fi wana bandi kobetela bango keno lobi samedi tozalaki na Victoire nakutelaki na tonton moko boye azalaki na Mercedes moko ya pembe azwi ngai tokelaki na bar todumbi makambo nyonso amemi ngai na ndaku na ye na Gombe tokoti na ndaku na Gombe lupangu ya munene avandaka ye moko na batravailleur na ye tolie tomeli tolalaki na chambre tozalaki olala na chambre maintenant comprendre te comment est-ce que awa na tonga na mkabo na cimetière histoire vraie ça lavaki na Kimbanteke fille na comment lokola traumatisé juillet bakene na commune ya Kimbanteke suite nango ndeko na pesi biso te yango to beti yango na nute to se bati ya biso suite to beti yango bien
ndeko pa ki ma crèche ba fresh ma crèche li solo wana soko la kimbanteke ko bi solo wana benga biso obete la biso ngo pour te expliquer bandeko très bien na me ko beta moi muke pona lier ngo kana makambo oyo bandeko baka osa batantande ngwa mingi wa utaka na cimetière peut-être papa ala ki mutu ya kufa aye alinga osa sacrifice na ye alinga osa sacrifice na ye alors tanga moni ke fiwa ba être en étoile parce que bango ba luka mi ba tu étoile la jeune fille bontenga boye peut-être en étoile na ye du colère ya lokoso du colère ya kolanda na yebite nini tala siko ba ko sacrifice est-ce que sika boye na yebite ndeko oyo akobonga lisusu bali ko senga lisungi na yebite lisungi ba ko songone pour apesi so atape numéroté ba apesi so ka histoire pour na ko kebisa kaka ba jeune fille suite ya ndeko ko za ndenge nini ba ko sambela pour na est-ce que ya kozonga to akokende na même ordre d'idée masolo ya boezali ebele masolo ya boezali ebele to betela bino solo moko boye oyo ndeko mwasi moko boye akutaka na mobali moko songolo mobali wana pesa mbongo jour anniversaire na ye ayebisi to sala mariage jour anniversaire autant apesa ye mbongo mbongo apesa ya mariage apesa ye wana jour anniversaire nde mfi wana kufa lisolo wana so bolandi kuna boke na chaîne na biso na se bokomona yango do masolo ya boye salama na ebele oyo uti ko sala masusu na ngola tala jeune fille ndoto ndenge baby tala ka niveau ya jeune fille soka comme na niveau ti andima ba filmer pe na ndoto na niveau comme boye parce que ezo lekela ya zo comprendre te siko na nzala yango oki yango lisusu na iPhone 13 o bande ko luka iPhone soki 16 ou 14 iPhone 20 aussi yango lisusu ba jeune fille pressée et l'équipe ya tout ça na moi de la femme tout mona makambu ya marque na marque tala makambu ya pesi pasi ba jeune fille to yo kaka ya des jeunes filles oyo donc ye azala envie alingi kaka azala au top à la mode. Oui, cause à la mode, c'est pas un problème. Ceux qui va parler dans la possibilité, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à ta coup, tu vas parler dans la possibilité, tu vas équilibrer ma chose, ma cambo. Vie à quoi envier, Kolanda, et souka kaka mabe. Et souka kamabe bandeko, toyo kaka. Ya wana esa rabino, to partage akabe mission à radio, loko et télévision. Awa, to finga kate. Awa, to beta kama solo, pona esunga yo. Esunga yo. Ya on te le rappelle chaque fois. Ce qui dit solo o esungi yo te. Peut-être que sunga ndeko moko songolo et si kama ko mpakala to eba ko partager. Talaka oyo ya ndeko oyo. Mwasi et pesi pasi. Et pesi pasi. Or na âge de fleur asana ngwana. Après époque sa mobile na ya normal. Akeipe mariage on ne sait pas parce que vieux ara mystique. Ça peut être que ba parents na yo bazaki na mbongo te mais yo tango bali. Ozipe mbala na mbongo te mbali normal bo bundi ensemble au kompe na mbongo kompe lukundi ya famille na bino. Donc la patience paye. La patience paye. Diko na ngolo sambo. Sinote mawa mingi. Monde auto komi diable azo se manifester na ndenge ko sakalate diable azo pesa nyoso tout apona a gagner ba amakenda bango. Les gens n'ont plus peur. Makambo ya bana na nkuku et bandi ko sala masika na poisson. Voyez ce qui s'est passé au Brésil, tout le monde na Brésil kuna. Comment est-ce que les diables a été honoré physiquement, visiblement sikoyo. Mais bon na suite nango quand Nzamba frappaki. Bon mon c'est ce qui est arrivé au Brésil. To gozo ngela te po ba image ça partout na réseaux sociaux bozo mona yango. Et puis si passe ndeko mwasi, ta la pena boy. Ta la pena boy. Donc voilà. Histoire to bomela kiyo yango ante kutola kisayo. To sana suite na yena nute, asana lukara maladi wana, soki pe mabe eye to yena nute soki to zui suite nango. Ndeko mwasi wana abongi, to abongi te, to akufi to ni to kozonga lisusu pour te akoyepsa bino. Mais pour le moment, to expliquer yo qu'est-ce qui s'est passé pour la jeune fille wana vie pressée. Vie pressée. Ko luka kozala ma iPhone, ko luka kaka ba pesa yo mbongo. Kolukaka ba pesa yo mbongo envie okomona pepe mbongo wande kolukana tozali peut-être na na club na biso to na manifestation to na fête un tel jour boye mutu boko cha autant hier za na ngote ba para ba na ngote tindia ke sala kindumba po azwa mbongo afuta kuna tala ba conséquences vidéo o sa tindelio okoka somo bandeko senga biso na privé okozwa vidéo o to tindela yo
ndako na musika soko yebite yo kasa kwa place baboko la mabata ermoko kasa kwa ndako ba cochon mais pasi pe mawa yokoki ko sekisa mendimela nga kezali souffrance na niveau ko sakana te awa tozali na province ya Congo central na territoire ya Mwanda centre de santé bozali komona babenga kango centre humanitaire mbongo ya Thérèse tala na libande zo yeba na te lokwa babeta yango ba masase raté do madusu awa binche wa bazanga raté tokota kate tokoti na katienga ye ya liboso tala place ba maladi bazolala donc etokora ya pambe etokongo peso yeba na couleur te moko ne ba pesi balalela yango moko ne binche kwa échanger déjà couleur totikite tala musika likolo donc so bolandeli bien binche kwa bazawana pasi pe mawa tokoti bo bozomo neza kwa pharmacie donc nyonso batondisa les esthétiques à podium bakisa nonso bozomo ne sala raté pasi pe mawa ba sereng kutu yakala makasi tala infirmier yemo nga lati donc gondo pene la kisike soko ye awa obiki kumisa nzambe yoka communication kawa condition na biso eza gravement malade vraiment c'est grave d'abord population baza bien te tozana pasi kisi tozana mote tozobunga mukozwa mo problème mo produit tozana mo muke tozobeta ne fisque mo après maison papa ministre ya santé est-ce que bosuko akaka na gombe o botambola ka Kongo mobimba tala centre de santé o ezali place ba congolais bazoya kozwa santé eza pasi pe mawa il faut ko luka ko sala mo tour ko tambola mais ba notable ya province ya Congo central boko sala te lokote centre de santé o moko yango zo sunga bandeko awa na village Lovo quel boule lo bagité merci na confiance pe fidélité vous pouvez sakana programme Oyo Radio Lokole Masolo. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer yo muto na besoin mwana na yo kutanga école à pilotage na Afrique du Sud pilote akoma mécanicien avion commercial to militaire to pilote avion commercial to militaire to hélicoptère militaire to commercial benga kaka Mama Charlotte Kaputu akosunga soki po lingi mona na yo kutanga na Afrique du Sud études primaires secondaires universitaires ba moyen tout ba démarche inscription accommodation nyonso tout benga Mama Charlotte olingi pe akosala ba cha na Afrique du Sud benga Mama Charlotte akosunga yo. Merci na Tizon Lushombo un prince à New York ya Mama Franck combien c'est qui est bien. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni Kobir, ni Virage, coordonnatrice à chaîne Nabiso Radio Lokole TV. Tous s'abonner massivement bandeko. Tala Mupandi, ndeko s'abonner déjà, pesa chance yebisaye à s'abonner. Ceux qui s'abonnent déjà, tout le monde s'en a raté, qu'on partager by émission Oyo. Tout qui n'est pas sous bandeko s'abonner la deuxième chaîne Nabiso Radio Lokole TV 2. Tout koutani prochainement na numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon, bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.